Bonke na mokili mobimba, sango kitoko, sango elamu, sango ya esengo. Menga makimbangu na production monene na date ya le 16, le 17, le 18 mai 2025. Kuna na mboka Brazzaville na palais des congrès esika wapi toko tombola journée de chant mokolo ya yambo oyo nzembo ezomaka na lingomba ya tata kimbangu na rendez-vous monene festival Muski ezali ko organiser pour na ko tombola chant kimbangiste nzembo na katia eyamba tata molimo centre yangwana to sengi bino boya ebele biso tokozala équipe mobimbe kozala ebongo yo rendez-vous ezali semoko du 16, 17, 18 mai na katia palais des congrès kuna na Brazzaville pona ko tombola nzembo na katia yamba tata molimo centre boye imalamu. Du 16 au 18 mai 2025, le Palais des Congrès de Brazzaville accueillera les journées de chant kimbanguiste. Une occasion unique pour célébrer et honorer la chanson kimbanguiste. De ces faits, je vous invite tous à prendre part à ce prestigieux festival, sachant que le 18 mai est un jour historique où le premier chant kimbanguiste a été pris. Sera au cœur de cette commémoration pour porter encore plus haut cet héritage musical kimbanguiste. Moi, je serai là. Et vous? Alors, venez nombreux! Moi, je commence à kimbanguiste comme tout kimbanguiste a dit que fête il y a 18 mai, ou soit date il y a 18 mai, et à la date il y a chant. Et à la date au premier nzembo ils ont marqué l'église kimbanguiste. Ndé na yango ba ndé ko babongisi libiso festival ya monene na Congo Brazzaville na palais des congrès tozala wana. Ngai na kozala et kosala bien ceux qui bino pe boye to sepela mokolo mwango elongo poto immortaliser date oyo peto panza sango ya papa Kimbangu na mokili mobimba. Merci. Bampangi ya luzolo bana ya papa Simon Kimbangu na inza ya mvimba betu nyonso mebingama na Brazzaville na palais des congrès sambuna ku kembele la kilumbu ya bankunga ina kele le 18 mai na ina festival que le organisé yokayantika le 16, le 17 mpikamana le 18 mai. Betu nyonso betu vanda kuna munu muka vanda ibuna ngenge ka vanda ve. Quelle opportunité à ne pas rater. Na festival Muski na kozala. E bongo yo. Levantemos o hino da igreja, o encontro somente um, que será o festival da música que será em Brazzaville, 18 de maio. Não esqueçam, não percam, que será um grande festival que será organizado pelo GGQ em Brazzaville. Então, não percam, venham vocês todos para que nós podemos celebrar o festival da igreja. É contigo e é comigo, igreja somos todos nós. Festival Muski, de jamais fait, de jamais vu. Bissonnion sur les 16, les 17, les 18 mai 2025 na Brazzaville. Toyawane belé longona bakoral na bisoto sepesa tata molimo santu pambate le 18 mai 1921 ezalaka jour tozwaka nzembo ya liboso na kati ya lingomba toyawana tokosepela elongo na bakoral na biso ngana kozala ebongo yo.